Shalom. Soyez les bienvenus dans l'émission Tout Solo la Bible. Émission Tout Solo la Bible. Et là, toujours parler sur le pardon. Toujours parler sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Dans le dossier d'Abisso, le pardon, le lot, dans l'émission d'Abisso, dans le sur dossier à Sœur Peniel. Sœur Peniel Kalambay. Ngana beka kalambai pona yebi kombole mususu te c'est openya kalambai nzamba pambola yo avant la bande mission avant bande otala nga vraiment so koti au s'abonner au partager vidéo ko bosana te au liker donc ko aimer ba j'aime na bino esala bien ba like na bino esala bien partager vidéo na ba so vidéo esungi te ko sunga mutu moko tamsula rotala bate maman sœur Marie Grâce alobi penza conseil moko ya motuya tikanga na zona ngango lelo toza na émission to sur la Bible sur à sœur Peniel de na lobi to moni sœur Peniel na 2020 à lekaki na ba sortie médiatique na ye aloba ki wakoka koloba et bouger ki corps du Christ et bouger ki batubele déranger ki batubele eza na batu o et puis na diable ki ko profiter na sima wana eza puis na batu ba profiter ki na sima ko sala timu penya ba sali timu penya. Lelo tout le monde en 2023 et kenda ki 2020 et 2021 et kota ki na 2022 ezaki vraiment internet et vanda ki vraiment ki miate et bande ko déranger bande comme susu o bazala ki pe na kuku bande ko bonde la pronation na biso bande ko le la pronation na biso bande ko pesa pe ba sujet priya ko bonde la ponae lelo to moni sortie médiatique na ya pardon akende ki concert na concert balobi ke non a papa Mike abokele bakumbwakela do basai ba mission le kaki tolme belé biso le kwato la pa mission tika bandambu ndambu ba crête wande ko yoka l'air sort Peniel akomaki ke non akobima aoloba ngana komela ki na komela page na business na Instagram na bine please sister you don't have to please don't donc on a dit aux obligés plus qu'il y a na kasaka y a à répondre par rapport à émission au celle là qui par rapport à nakoba nini ba critique au ba critica qui est ko kitisa au ba kitisa qui est de bring my sister down de bring that girl down ba mema qui est penasé yango na kasaka ko ya pona ba ya sus ko silika ndetwa ne ko mona liboso. Dieu merci na landiye ayaki pono lo ba pardon a diable ayo ki sonne c'est Jésus qui gagne nzambe na biso mutazo gagner nzambe mutazo gagner Glory to the Lord Jesus Christ. Glory to my Lord, my God, the God that I serve, the great I am who I am. Glory to the Lord. Na pamboli nzambe pour la sortie médiatique ya sœur Nabiso. Pour Bible lobi le pardon est une puissance qui libère. Ma sœur tu es libre. Sœur Peniel aza libre à la minute où asengi batu nyonso o leza qui pardon. Asengi batu nyonso o leza qui pardon. Nzambe na likolo ayoki pa limbisio. Tozaki na pasi biso corps du Christ ko mona sœur Nabiso ko bunga. Mais na eba eloko moko Bible lobi na biso bana soki bazamike bomema bango na présence nzambe. Soki bana bazamike bomemaka bango bo forcer bango bo benga bo benda bango ata babungi lelo lobi bazonga. Po de nzambe sakanga bango ba lo kwa de na signature mo nzambe sa signa bango bako bunga me bozonga eloko esami na sœur na biso Peniel abunga kinzela me azongi brebi moko abunga ki ezaki na ba intercesseur ba interceda ki pona azonga lelo azongi nzambe apambola yo yango ba serviteur de Dieu oyo mwana bunga kolemba te continue toujours ko prier akozonga Olimbate. Pe yo moni mwana mosala nzambe to mwana serviteur de Dieu, mwana serviteur de servante serviteur de Dieu moko abungi nzela. Au vanda critique, au vanda chola, lobos a suppré. Né le sœur Peniel a su prendre le monde. A zongi ka na réseaux sociaux. Place oyo ayoki sa nzambe na soni a yesu ko tombola nzambe na po monguna ayoka soni. Nzambe apambola yo. Le reste na conseil nanga le reste garde silence. Tikanzambe moko amemayo ndenga zo memayo because you are the chosen one but chosen one ba vina bango za toujours mikakata no nzamba tika bango te kolanda susu monguna tayo sama kele na matoyi na yo
be strong, zama kasi, restez fidèle makolo nzambe wana ozongi ya oyokso sonité. Nangina baso bandeko basala ka ba émission to pekisa bino te. Toko pekisa bino te po boyoka te. Mais quand même, tant bozo sala ba émission o eza ba famille ya bato. Daji mo na lingale lobani na Kongo bandol banini singa famille benda na kekata na ate. Yango lo mo bandeko ba yo swana ko kota no makasi te ba couple bazo swana yo muto libanda ko kota no makasi te tika te ba seme ki ba kota pasa tamso azo nyokola ndeko la bango c'est normal ba nyokola ndeko c'est normal mais ko bino batalibanda tant bo fongola ba caméra bo sala ba émission conseil mukie bo kota ka pe na ba NT. Si mou penya bozali awa ti ba 3 heures ba 4 heures lelo ti mou penya eza wapi penya la yo senga pardon boya pe osala ba live si pardon wana boko kate bokota makasi te. Même Bible lobi na dernier temps na fin un temps muto sala nyonso pona mbongo yango tozo mona bokosi mona na ti mu penya on dirait bolingaki ete boyelaki mbongo réseaux sociaux boyelaki nde bolia mbongo na sima na ye boyebaki nde boyaki nde boyebana na sima na ye e ba diable pe ayaki akota banzela na bino po a détruire susu ye mais nzambe na biso alongi ya ona linga prière chouate. Prière échouate. Atezo mona loko ezo simbate. Dernièrement la talaki émission sœur Peniel la salaki na Congo azolo bela sur Bible. Donc on dit mais sous Bible te na aucun passe. Na aucun passe la binzambe tala servante na yo. Pas sa servante, aza mosali. Amosali ka ndenge nza place wa kitaki nzambo tombola ye, nzambo utiliser puissamment. God of heaven, you use you matly, my sister. I'll use you. Ne kaka humiliation na yo ezaki monde te. Ne peka élévation na yo ezala monde te. Yango bino batuku batim Peniel botikali na soni to bolobini. Zamba limbisa bino. Conseil nanga penza tangu yozo ya na osala émission na likambo moko boye salaka ngo mwa kokota na NT po mutongo po yebi ete bokutani ka réseaux sociaux ndeka eksangisi biso zokuta tozomona na ka na réseaux sociaux to yebani soki to yebaka lobby ke si sœur Peniel akoya osenga pardon ebele bainga bala batito ba team Peniel teza bato ba soutenaki na prière oui tolela manzambe Nzambe kutana mwana o aza mwana serviteur a mwana servante Nzambe po nini boy. Donc quand ndenga se pardon na monde Nzamba pardonner ye j'espère pe bat nyonso tout je crois bat nyonso tout o asengi pardon ba pardonner ye. Si vous pardonnez, déjà sali par na ya yo singa pardon le reste za bino na Nzambe na bino. Mais na yebi ke non ba kombo atangi wana soki penza toza na Saint-Esprit na kat na biso. Soki penza Saint-Esprit a remplira biso penza. Je crois qu'il va pardonner. Pour moi na Nzamba koza na rancune eza diable ngandi mate chrétien fois za jaloux te wana oza full christian toza ozo komi mwandambo ba chrétien na komi chrétien te ngandi mate chrétien fois za lokoso ki mutema mabete na no komité so komi penda chrétien o babandi kota la caractéristique ya Yesu kat na yo orgueil ezalate jalousie ezalate envie ezalate mabe ezalate elo mote ezala nyoso te zaka naïf to moni muto pambola mayozo sepela muto bani ministère okende yozo sepela muto saba miracle yozo sepela ezala bongo. Moi je crois bande konyoso atangi balimbisi ma sœur balimbisi sœur na biso Nzamba pambola ye. Donc conseil mukeza kina bato bosala ka ba émission si bosala ba émission bokota pe makasi mingi bongo te. Sœur na biso asali par na yana Nzamba sengi pardon bino mutu boyaki batimpe mupenya boyaki kokosa bakokosa bolinga bato te bolinga te ona koteli ete bolandaka nde kote bozo ba view bozi ba mbongo ti mupenya ekufi azongi ba makolo Nzambe
enfant prodige la raison qui fête salami lelo fête na fête na likolo pour moi na moko abunga ki azongi al Yesu alobi na tiki 99 brebis nako luka moko azaki important na miso nzambe pe nzambe azongisela makolo na ye nzambe apambola ye nzambe apambola bino alimbisa pe bino obosaki ba groupe bomona lokwa bozosunga biso bomona lokwa bazosunga to condamner bino pété ba bomona lokwa bazoyede mais ezaki bozo ko aider bonne ko détruire ye bonne ko détruire parce que même qui sous problème makasi comment sous dire donc ezaki vraiment bien te nzamba limbisa pe biso nyonso to auto tenglo ba mabekati na makambo na makambo ya son biso auto lapida qui serviteur servant de Dieu auto vandela qui ba lef ti ba tongo bapongi eza lisusu te nzambe akokoza place olimbisa bino mpe bolimbisa sœur Peniel corps du Christ esilimbisi et corps du Christ donc soki Christ ye moko alobi bolimbisa soki 7 fois soki combien on alobaki donc obligé tolimbisi ye alobi alezaki corps du Christ oui alezaki corps du Christ mais reconnaître asengi bolimbisi nzambe alimbisi corps du Christ partout ezali limbisi ye Zamba pambola yo sœur Peniel. Garde silence. Nzambe nda yebi lobi na yo nzamba lebi. Oyebi nzamba sala makambo moko boye. Obili bo imagina kite bo satanda kite me bo sutu kikara. Et salami. O impossible likambo ko salama te me nzamba sali yango. Impossible impossible. Le dictionnaire na ezalate. Impossible le dictionnaire nzambe ezalate. Yango wana so abi oui eza oui non eza non impossible na dictionnaire nzambe ezalaka te nzambe vraiment pambola biso pambola corps du Christ nyonso azongisa unité azongisa bolingo azongisa bomoko alongola mabe o diable aza koya koseme na kati ya église na ye merci na bandeko nyonso bolandaki nga sœur Marie Grâce tobosala te lundi toza na prière na biso ya ba sentinelle et bandoza la 5 heures chaque 5 heures to banda lundi na Facebook to banda ki na YouTube banda lundi na 5 heures zala wana la olamu ko ki de prière ta téléphone yo ka prière nzamba pambola bon sandela na soki accident ya ki salama au calé déjà accident wana Saint-Esprit nzamba ti ba ange na pour na ko protéger yo donc libondeli ya mokengeli prière ya ba sentinelle o Isaiah lobi watchman a place in your a place on the the watchman a placé na mir na bino ba garde de you faut a garde a famille na yo yango wana samba pambola yo aimer partager s'abonner massivement tous la vraiment de vous s'abonner belé merci bye bye.